juge selon constitution na biso prêter serment devant le peuple. Il y a comme une ambiance tellement les alliés, peuple congolais a soutenu le chef de l'État. La prestation de serment, il y a haut cadre magistrat. La justice pour élever la nation. Comment bino bokobo justice pour élever la nation? Donc c'est belle ma case. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakwikila par rapport à Évangile. d'abord. Bango bakomisango kinakati d'abord. Yango moni siko kano biso moko bakolo kereto kisiko le sur terrain. Poète ba juge selon constitution na biso bako prêter serment devant le peuple. Yango moni ambiance eza tellement awana enyama ya possibilité parce que ba collègue na biso biso baza na kati. Ba collègue na biso député ya parlement de parce que toza na parlement si na parlement. Sikoyo bango bana kati biso tozali libanda mpona kokontrole baza ba collègue ba député baza ba député baza ba collègue na biso
Kabila n'a pas passé 18 ans au pouvoir, Massali est l'autre côté, Sala n'a pas comme le peuple congolais, alors Fadji a eu plus question, il y a ma impunité. Plus question, il y a aucun nombre d'immunité parlementaire. Tout désormais, ma cambouille immunité parlementaire est signe. Donc, comment se fait-il que dès que ça lui a député, dans certains individus à Sali Likambouakayo, mais pour eux, quand on a député, aucun nom immunité. Ma cambouille immunité parlementaire est signe. Donc, ceux qui n'ont qui sont pour la prestation des serments. Donc, ça pour la sur le terrain. Oh, déjà, ils ont tenu à guerre. Et ça pour la et changer et le côté. Basali plus que Tamboué Mamba, Basali plus que Janine Mamba. Parce que Batouana Bazobanga, Tamboué Mamba, avion Oyo et ça la crash dans l'Est. Moutou bombardé, c'est Tamboué Mamba. Janine Mabunda Azali criminel économique. Azala ministre et à portefeuille. Janine Mabunda Boma ma société Oyo. Ma compagnie nous sur la République démocratique du Congo. Société Nini, Ezala SNCC, Ezala Onatra, Ezala, je ne sais pas moi, Snell, Liba, ma société Zali Ebele, ma société nous se sali par terre. Banani Babobi Yango et Zali FCC. La place Bongo est que de la caisse à l'État, Bango Bazo Kamatangongo, Bazo Salé. Yango Omoni Kenon, Nazo félicité Koutou, Bakoulou Tounetiba. On avait un compagnon d'élite, Franck Djoko, parce que Tobetana est prison à Maka. Aussi, par opposant et Belé, va revenir dans la maison, va soutenir prestation et serment. Donc, jusque-là, Moutou Oyo a l'odina Mouté, et Zali Oyo Tobeki Binemo a l'odina Mouté. Parce qu'il y a ça Moutou, il y a Piné d'abord. Alors, Bisso Nyoso, peuple congolais Nyoso, les véritables congolais, Tozali Simaya Ponji. Canon, partout, Matinyoso, Balela na bango fachi, Balela na bango fachi. Et ça pour na koyeba canon, fini justice yao, unaniua, nitakupiga masasi, patuka bangu, kulutuka kajogo, politique wana esi. Awa sikoyo tokomi na état de droit. Ozala nani, il faut y avoir ceux qui ont beaucoup de pas. Donc ça pour la voyage, ma solo est allée justice mutuelle par la nation. Comment bino bokobo justice élever nation. Donc c'est beli makasi na nouveau juge na biso ni mais pour prêter serment et on doit accompagner bango, doit encourager bango, doit bango en tout cas base à la foi, doit na sima na bango soutenir bango. Mais nazo lancer appel moko na ba peuple congolais nyonso. On a la Muluba, on a la Mukongo, on a la Mutwabandulu, on a la Muswahili, on a les eloko moko. On a les bana papa moko. Donc il y a tribalisme, donc c'est mana maboko, on te vote na moko na tina maboko ya baino bazanango. Mais to oye bisa bango boy, mabunda, tambo mabaya te et là on a problème te. Mabunda ngalo ko la ngaba za président du parlement debout. Azali invité le ko la ngane ba invité ngana ye état ko na sala ya président, ya on a kidano ko do scanner. Pour présence na bango na baya ba te ko pese se le ko dire que président de la République donc on acte. Rien que ça, doit peuple congolais, merci beaucoup. Bonne assistance Sabino, doit encourager Bango, en tout cas, c'est pas juste pour Asima Nabino, vous allez avoir en tout cas félicitations. Parler du peuple. Toye pour la commune en Béambeate, mais Toye pour la prestation, il y a serment, il y a mon conseil Nabiso, Oyo Tobeni Fachibeta. Donc, Olinga, Te, Oya Te, Fachi, Azot, Prêté, serment, en direct, il y a parlé du peuple. On a fini Taya fini autant justice. Bon, ça la boye, il faut
obenga il faut obenga songolo pakala makambo wana abubia awa sikoyo lelo ndenge bajuge bazoprete serment makambo ya oteno minasema oyo batakopika masasi esili soki yo ozali depute ozala nani lero ozobuka mobeko yeba keno place na yo ekozala na selembao yango bamoni keno bajuge na biso na président de la République bazali déjà na niveau ya Assemblée nationale pour la prestation de serment. Janine Maboun aya te etali biso te parce que ba collègue na biso ba parlementaire debout baza déjà na kati kuna biso tozali libanda mpona kosurveiller base. Alors tant que base balobi déjà que non ba juge il faut ba prêter serment au mataro kita ba juge ba prêter serment. Alors ndenge ezali wana Kabila na batu na ye biliaki bango biko c'est FIFA parti au pouvoir FIFA Fatime Topola na bako kangaba ayo babukaki bakosilisa ya Fatime bisa bango na video prestation et serment de Zobetaïm du parti. Allez, Zobetaïm du parti. Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Voilà parti parti de la majorité. Union pour la démocratie et les progrès social, notre parti du peuple, parti de la majorité. Il est best, parce que eux ils ont parlé du peuple de Kotika na biso ali kinda les jours après prestation serment oya ba trois chiches oya boti polémique na mboka na biso mais facha laxi bango ke azaka ka penton mapunda aya te etali biso te biso ka bande cérémonie désolé kawa koto la kisa bango ke oyo papa ebisaka biso ko kisami ke tokotonga Congo UDPS yango yonde nous sabino doit bien déterminé ba diaspora bana lusha bana kasongo lunda Lubumbashi partout ba Congo awa ndeza événement de bozo que événement lelo na palais du peuple de ko la sabango que toza majorité toujours bango baza majorité parlementaire mais fatia sa majorité population dans le peuple congolais tongani ko na poisa na bango nde baya te événement zo salama Macle Chango mama Brigitte Mwanzaka Beya Ojo ça tozo ebisa bango toza déterminé boza mokila UDPS tozo tonga Congo UDPS parce que bango balobaki ya trop que aza ticket ayebelo côté ba télécommandaka
ye yango siko tozolakisa bango ke mokili ekomi ya biso bajuge baprêter serment baya baya te etali biso te. Merci beaucoup déjà. Tomoni lelo ko peuple congolais s'est mobilisé pour nakoya koyamba serment ya ba juge ya cour constitutionnelle. C'est pour cela on dit merci beaucoup na président de la République. Oyo état de Dieu comme effectif. On a vu voir même le député de l'opposition qui ont dit qu'il prendra part. Pourquoi? Parce que c'est l'intérêt général de la population congolaise. Au monde qui est FCC, ce sont le mal à l'aise, les ennemis de la population. Le lot Janine Mabunda, Dambo Mwamba, ce ne sont pas des institutions. L'institution, c'est le président de la République. Janine Mabunda, c'est une institution accompagnée avec des députés. Dambo Mwamba, c'est une institution accompagnée avec des sénateurs. Mais qu'est-ce que la loi dit? Le juge de la Cour constitutionnelle prête le serment devant le chef de l'État. C'est lui l'autorité compétente qui peut déclencher les procédures. C'est bel et bien le président Fatou. Et puis, il y aura les bureaux du Conseil supérieur de la magistrature qui sont, qu'on retrouve le procureur général et puis la Cour de cassation et tout consort. Voire même d'autres députés, d'autres sénateurs. C'est pour cela que vous avez vu toute la population congolaise s'est mobilisée aujourd'hui pour venir recevoir le serment de la population. Ce qui n'était pas le cas hier. Pourquoi? Parce que le nom de félicité, le PSMOT, la force du progrès, le secrétaire général de l'UDPS, n'a pas combattant. C'est le procureur général pour le peuple de l'UDPS. Mon numéro est plus 243 84 101 32 09. Plus 243 84 101 32 09. Mbote mingi na maman Jackie Makese Boni, na maman Angèle na kati ya Paris. Merci beaucoup. Na ba Congolais nyonso ndenge toye. Tolakisi ke tozali makasi pe toza ebele. Parce que dans la Rosinele na bande ba Congolais baeba. Jour président ayaka na Kamere. Tolenda ko soye na Sembula. Jour tozole ne ko voter. Tolenda ko voter na Sembula. Jour to ke prestation de serment na Sembula. Lelo to ekolongola batu oyo. Parce que nous avons déjà bokonzi ya président Félix ba koka jambe to ekolongola ba toujours na Sembula. Yango tozali ko senga. Awa ezali kambo ekolo te. Ezali kambo ba parti politique te Congolais nyonso. Pour dans la poste changement, lelo ezali le final. Parce que bato yo baza ko nyokola biso makasi. Balingi pouvoir na biso et que nous sommes balingi président de la République a travaillé te. Yango tozali ko senga ba na Sembula oyo bénédiction ezokita. Tozolongola bango. Merci combattre. Je me présente, je m'appelle M. Henri Mbunga, futur gouverneur de la ville de Kinshasa. Toye awa, quand on dit trop c'est trop. Par exemple, quand ça peuple congolais, mingi. Yangona toye awa, pas nommé, pas de coup, pas de mibeko, pas de la corrompité, pas de toyeli l'esprit à état de droit. Pourquoi tu es président de la République? Dans la Congo, nous sommes dans les noirs, nous connaissons passe, Boura passe, Maï passe, transport passe, Talaba Cheg, Talaba Kouloula. À cause de Nini, il y a moins de Girimoko Boye, Baïba Kambongo, il y a population, il y a un autre état de droit. État de droit, il y a un autre Mboka Oyo, Bona, Oyibi Mbonga l'État, on l'a dit M. Kamere, la prison. Biso tolingi état de droit. Tala makambele qui sur la minembo. Bate Kamabele. Ne jamais trahi le Congo. Congo était biso. Était Moutouté. Était président Félix Té. Et donc on dépend de tout le peuple congolais. Yango wana na segi na président Tshisekedi. Ba idée à Jui. A continuer nango. A sunga Congo. A sala makasi. Biso population. Toza simanaye. Banfumu. Toza simanaye. Oyeko ya. Eya. Oyibi mbongo. Bakangio. Ba blessé de guerre. Bakozwa mbongo te. FARDC. Bakozwa mbongo te. Ba policier. Mbongo muke. Tala mboke bebe. Balebi na biso kini bopeto. Tozomona kini bopeto. Tozomona kini boso. Zamba pambola. Ni Tolobaki bakomesa na malembe kosala la peuple congolais. Biso toza déterminé liboso parlement pour soutenir ba juge ya mboka bazo prêter serment liboso Fati Beton. Yango tolobi tokoza toujours simanae. Ba oyo bazo telemela justice ya mboka suka na bango eza na prison.
toi na sima président biso peuple congolais tokotika ete tokozala toujours seko na sima na ye yango wana awa naza na esengo po lelo eza mokolo ya délivrance ya Congo match esili toza na suka lelo biliaki bikoki bango yango nde nazosepela koya na nga na palais du peuple ya liboso eza pouvoir ya peuple eza ya mutu moko te yango naza na esengo makasi tika tokombola bango bakende libela yango na misombelaki kombo na ngai nakombola bango bakende bango moko bakende balimwa bakende kombo oyo nasombelaki bango okomprendre kombo yango nasi nakombolaki bango kala nasali cérémonie na nga nyonso bakende batikala frati akota asala mosala na ye azala peuple congolais asepela bato basepela po eza mboka na biso ye moko alobaki ke tobanga te eza mabele ya bakoko na biso. Nazomi se présenté comme on Silva Lukusa, membre à IDPS. Alors, ce qu'on m'a dit fou les gens à Simawa, les alliés, peuple congolais a soutenu le chef de l'État. La prestation de serment, il y a haut cadre magistrat. Alors, il y a haut magistrat, on va célébrer, on va prêter serment devant le chef de l'État. Et c'est ce qu'on a vu, l'autre journée, on a bonne année. Tous les gens makasi, l'habité bonne année coûte bonne année on a se permis tous les journée d'indépendance et l'équipe même d'indépendance tous les en 1960 parce que pourquoi bande kotoyoka na bango baya ba participer na l'investissement ya lelo ya ba au magistrat mais bande ko wana mibale Jeannette Mabunda o Mabundia Jeannette Mabundi na Tambwe Mwamba babokoya basali sabotage na saboter chef de l'État ba saboter pena ba magistrat yango ba ko prêter serment tolobi boye président a dissous des parlementaires mais a tia formateur ce que tia formateur baza majorité te baza pas majorité te parce que na ba intervention mi nazolo ba président dissous de mais intervention on a lui président ko dissous de te tia informateur baza na kati te baza vide na kati baza te. Voilà, vous avez un chef de l'État, Abimi, chef de l'État Abimi, chef de l'État Abimi, Yewana Zokende, Amatanamu Trapazo Kende, pas Akita. Alors, il y a un autre victoire pour Nabiso, chef de l'État, victoire, parce que Yemora Vakota, attaque victoire. Tozane Sengomingi, parce que un des deux, président, dissoudre le Parlement. Sera dissoudre le Parlement, président. Le deux. Chaque formateur a formé parce que les parlements et l'autre présent. Ils sont plus majoritaires présents à Kosakayo. Majorité présent. La merci le peuple congolais. Au bazar awa ko participer na kati ya investissement ya investisseur ya au magistrat. En tout cas na pesi bango merci mingi na ba diaspora bazali banda. Boye bake Félix Tshisekedi azali memete Félix Tshisekedi azali nkoi. Oyo alali azoni ngate matite ningana tant matite ko ningana pemena nkoi asuyoti Félix ko yaza koi bon matabo kita lelo botieli Félix Tshisekedi ba pot de banane ba pot de graisse botieli ba graisse na nzela po asele muka akweya bo abamana bo sekaye mais akotika la kweya te parce que pile na e force na e ezali peuple oza simana e la justice vraiment tomata to kita victoire ezali et pas Félix Tshisekedi oh lié azali garant des institutions garant des institutions mokonzi mboka président de la République mboka oyo bakoki ko manquer respecté imaginez lelo tala loso bozomo na population to kima pona ke notala ndenge nini Félix Tshisekedi azokende pona komona esengo ya peuple tala bolingo ya peuple yango oyo bazola na fachi Félix Tshisekedi azola na Félix Tshisekedi ezali tala yo moko na bita Tokyo ko ya kuna pamba papa esengo lekimi na peuple congolais yango moni lelo oyo lelo za victoire tozo indépendance ba Jeannette Mabunda Tambwe Mwamba tozo besoin na bino te soki boya besoin pour na soni vous n'êtes pas majoritaire besoin kanga na makasa
mwana muke Kabila ole botika pe Kabila Kabila yo pe kende pe ma Kabila oki pe mate Kabila Jana na mwasi na yo Janete na mama Olive respect belé to senga na bino boke ne pe bo pe mata na Chine ata na Ukraine ata wa boke ne bo pe ma botika na Congo pepe le botika Congo kimia lelo oyo soki ba papa bato sepela parce que pourquoi Kabila commissaire bango riche ba yiba ba mbongo à l'état ba détourner l'état ba yiba ils sont devenus des milliardaires des millionnaires lelo ben filtra biso étranger qu'est-ce qui prouve que Janette Maboundi c'est un Congolais ah Congolais Aza moi de ma part Aza rwandaise parce que l'habitation générale Maël Mtaboko la kaye ce qui n'a kendo boko l'Équateur kuna tozwi tambwe mwamba banda tambwe mwamba asisa classe na ye école primaire Burundi ake asilisi na secondaire Burundi université Burundi qu'est-ce qui nous prouve que non c'est un Congolais aye awa akomi na komba baluba tambwe mwamba botika biso toyebi ba jeune abino ndeko infiltrer biso voulu ou pas peuple congolais gagnera toujours peuple congolais gagnera toujours et il est pas vaincra peut vaincre encore déjà président Félix il est au pouvoir bon il va que notre bani mandat peut-être Félix c'est dans la bani mandat mandat il y a 2 ans on a ça la ezali transition sans Kabila donc on a pouvoir bien même en 2002 en 2022 notre bani pouvoir bien ya Félix Tshisekedi ezali pouvoir oyo 2 ans oyo ezali transition sans Kabila tout ça là et vous blaguez vous rêvez hein? Vous voulez jouer avec les gens hein? On vous met en garde vous tous là des faux députés là et vous croyez c'est quoi vous aussi vous exagérez parce que vous croyez que nous sommes en train de vous produire ou comment c'est quoi ça on vous a beaucoup regardé vous êtes en train de faire souffrir le peuple congolais vous avez ça ma manégance que pas fait ce qu'il dit avancer dans ma projet avancer à télémarquage sur place vous avez un investisseur vous avez ma bébé vous avez voté budget il y a 6 milliards il y a 11 milliards parce que vous avez 4 milliards 500 yiba mboka za kufa lelo nazolo bango Félix Tshisekedi il est capable même ya kolobela bino budget ya mboka est comme 30 milliards de dollars 35 milliards de dollars parce que mbongo il y a l'argent nous avons un pays plus riche oh ezana nyonso je peux dire tout tous les richesses du monde parce que je peux dire ceux qui n'ont pas sanité ezana Congo comment ce pays oh ezana la richesse nyonso budget za 4 milliards faut amtali boma yango to senga la peuple congolais to za soudé to za uni to soutenir chef na biso président de la république to yebisa bango que armée za bango te armée zalaki ya république lelo oyo merci mingi na FARDC merci mingi na la police laissez vous comprendre que non armée ezalaki ya Kabila te ezapi ya Félix te eza ya peuple congolais merci mingi nzamba pa molabino to travailler quand tous ensemble liboke pour Congo que le bosso to batela minembo to batela ba province na biso nyonso bande ko na biso ba rwandais lelo bande ko na biso banyamulenge to zalaka na 450 ethnies awa ezalaka awa na kati ya Congo banyamulenge ezalaka te soki bokoti biso banyamulenge parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi Félix Tshisekedi akende koloba que non pardon que ni neza banyamulenge baza bande ko na biso alobi yango na base de quoi il a dit ça pourquoi alobi yango parce que baza batoyo babotami awa batu oyo bakoleli awa alors qu'est-ce que nous allons faire ayeko reconnaître que non ce sont nos frères mais ce sont d'origine rwandais bazali ba d'origine rwandais ce sont des rwandais tellement ba omelmi na Congo awa to bien on va faire Obama babota aza kenyan lelo azonga les États-Unis afandi kuna ba américain aza citoyen américain mais aza kenyan d'origine kenyan même mana ba rwandais na ba ndeko so banyamurenge bambre bisote toningi bango so de to fansa ba me bakanga ne munoko na bango bako bayebi ke babebisi makana bango bako tira so dirige ata Congo ne sika moko te bako senga pe ba révoquer ba benga na mutu lokola oyo sekila oyo ministre oyo ya décentralisation Ruberwa balongola ye akoma pe chômeur bino ba juge oyo bakosa bino na PPRD lelo boko ba chômeur nga na l'équipe na valeur vous êtes maintenant devenus des chômeurs et en plus là vraiment cela mina continuer koloba eza ebele boyebi nyarungabu Moïse na oyo soki oyo ministre de décentralisation Ruberwa
boyebi bien que no boutaka Rwanda bakendaka kotika bino na Rwanda na 1990 na tangu ya lititi mboka ya Mobutu kengo ndo na pesa ordre avion ezo bino kotika bino pona ko ba incident diplomatique lelo boko ba Congolais Nzamba sunga bino mais boza kimia botika lokoso wana Congo ça nous appartient c'est nous voici Congolais 100%. Voici qui a mis Banizala mon province orientale famille Angwiko yako famille quoi. Merci. Oui, merci vraiment, merci na abonné tout ya Emergence One TV. Nabi ki bozala ki la pour na biso, tozaki toujours là pour na servir bino. Comme je dis toujours que Emergence One TV kozala toujours là pour na servir bino diaspora pe bande kono surtout ya Congo. To comme il on a souka, il y a événement à Lilo pour la toute première fois, ba juge va prêter serment liboso ya président de la République. Les choses promis, les choses faites. Alors to pesi vraiment longoni ya mingi na mokonzi ya mboka parce que à respecter malobanaye. Bien que bandeko mususu bazalaki te bandeko mususu présence na bango ezaki absence na bango ezaki remarquable yango bomoni vraiment que mokonzi ya mboka a continuer toujours na ba parole na yepe a continuer toujours maloba na yepe sala mindengwana. Un grand merci ba Congolais tout ba répondre qui présent na biki bandeko nyonso tout bozali libanda ya mboka bokomona ba image pe bokomona comment est-ce que l'événement s'est déroulé et to pesi merci na ba Congolais tout ba soutenir mokonzi ya mboka et y compris Emergence One TV toujours wana pour vous servir et surtout pour nous soutenir pe chef de l'État. Yango na pesi ba mbote mingi na bandeko nyonso to balanda biso na niveau ya États-Unis na pesi mbote na Merdi Sabwa et surtout Mamba Bénédicte Mbayi et na pesi su mbote na Hervé Lupanadio Iniesta bango pena bazali base Emergence One TV na niveau ya États-Unis et puis na Belgique na moni Véronica Lodge na moni grande sœur na ngai Moski et puis na moni maître Bill Lisoi na moni lisusu yana ngana lingaka mingi zozo pomme verte bino tout bon continue toujours kolanda évolution ya mboka na bino na niveau ya Londres na moni Véronica mwana ngai mwana kazi na ngai nièce na ngai et surtout Sandrine Mbabu et puis Carlos José Bambote na bino bon continue toujours ko soutenir Emergence One TV et na sengeli sous merci un grand merci na Jansi Foyo et puis Aristote Missimi na pesi mbote makasi na Moïse Mayemba et puis Tony Mapela Francine Dombe et puis Candy Chama bambote na bino bo continuer toujours à soutenir Emergence One TV tout ça toujours na besoin na bino to komi vraiment na suka émission na biso ya lelo to komi na suka événement ya lelo alors et ça qui est sengo mingi mettre le boko bambote na ingénieur Kapaya Piscas toujours merci to za toujours na présent pour na kosa musala oyo à la prochaine. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout mettez une pouce. Awana Emergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakwikila par rapport à Évangile.